Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyusi tuba bolinga maman Eliane tout na pesi bino ba mbote. J'espère que vous allez bien. Wabino maman Eliane tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mazoba telekimia ezali. Et vous de votre côté, c'est comment? Bino pe boza bien. So boza malamu. Boko melanga bo bisanke boza malam. Bon début de week-end. Le 30 septembre 2022. Donc mois de septembre ici les lo le biso kinzamba sungi biso tozo banda déjà na mois d'octobre. Te pesi nzamba lola merci. Pamba nzambe nde aza ko batela biso kolala kolamuka eza habitude ete. Donc tant to lalaka to ezalaka nango na hebiti tant to lalaka alko to kufara. Soki nzamba sali biso ngolo asali biso grâce apesu biso subo moyo to lobi na ye merci. Merci beaucoup na bino nyoso to obo disposateur na bino pona kotala nga to pe pona koyoka nga. Merci beaucoup na bino nyoso to obo partage ka ba émission ya maman Eliane tout. Merci beaucoup bato bo se problème Eliane tout to okene malembe to kwendi la deba lobaka pona ndenge to 50 000 abonnés naza ndeko moko invité kinga. Ndeko moko invité kinga maman Eliane tout 50 000 abonnés eza ko mériter cadeau. Alors on a invité toke na restaurant. Donc toke na ndeko nanga na mwasi a mwasi toke na restaurant toke ndokulia alobi nanga esengo nanga eza esengo na ye nga fe na lobi esengo na yo eza esengo nanga. Donc ça là déjà maya moto ndenge lipeke ça qui passe bongo lipekane sa nini et si la pour que to ko sa nini ko bima toke ndeko enjoy mom ke toke ndeko sipe ne baba kaka ko enjoy ko sipe là. Merci beaucoup parce que bolandaka vraiment na bokebi nyonso be émission on a celle la cabine vous vraiment très attentif et ça la bien. Nalobaka toujours que émission na biso eza pona ko bebisa te kasi zalaka nde pona ko bungisa. Ngati na yaka bonaka pona ko bebisa te mais na yaka nde pona ko bungisa. Ah boza na kati ya émission préparez-nous pour le mariage. Ndeko na maso zamba no liboso okuta na émission oya préparez-nous pour le mariage. Naza maman Eliane tout votre deuxième maman la reine mère quadra autrement dit qui me kaka autre chose. Maman Eliane tout naza na pona ko pesa mate pona ko talisa na bala na biso o baza ko kende kota na ndako mabala ko éduquer bango. On apprend tous les jours o pe ba na kati na ndako mabala ba ko toujours ko profiter na ba émission na mate ya na ba kebola na mate ya maman Eliane ni tout et ça la cale bien. On apprend tous les jours nous avons toujours na besoin ya conseil na ote ko sala bien émission moko awa na lobaki ndeko moko ya mwasi oyo libale ezalaka kaka mbilinga oyo ezalaka libale ezalaka mbilinga ndeko oyo mwasi oyo na yebisaki bino ki abetame mobali na ye mbata bakendaka mibale kotika mobali na aéroport pour voyager mais lokola libale na bango ekoyaka malade ya ndeke par rapport à la jalousie na zaranango abetaka mobali na ye mbata na miso ya moninga. Tango abeti mobali na ye mbata na miso ya moninga pa bomba kite preuve na ke moninga salini abetelinga lisolo wana. Alors tozoki ndeko ko solo la lelo makambo oyo etali politesse. Zande komoko soso mwasi abenga kinga bisinga mama Eliane tu makambo lobaki même biso na kati ya famille na biso to mona kayango kaka ndengo lobaki basi ba mona bana mwalo chocho bana mwa bozwi koleka ya mibali la plupart ya basi wana bazo pesa mibali na bango ba valeur te baza ko respecter mibali na bango te balobi te ke nyonso abi la plupart ya basi ya ngwana wabino mama Eliane tu et tant que votre deuxième maman yo na ko pesa conseil na bandeko oyo baza na ba comportement ya malamu te na kati ya mabala na bango. To mona kana poto lelo bato bazo lela mobali aza mobali mabe mobali ya salinga boye mobali azungisi boye mobali ya sali boye. Or na bolingo ta mususu ezaka po muta salo mabe ta musuko mona mabe wuti na yo moko après tango mabetel meleki muto aza ko ankesa zo na motema sima na muto bando sa nini akobanda ko bimisa mabe wana mingi tozalaka soki muto asali likambo soki oza na problème tona mobali to pe na camarade yo ko banda sko ko tala mabe o bazo sala yo mais oyo yo sala ki avant okomona osali nini obosani mabe avant obosani bandi ko tala kaka oyo eye sika na yango lelo mama Eliane tu na ko pesa conseil na bandeko oya basi pe bandeko ya mibali mais mingi na telemi côté ya bandeko ya basi mingi bazaka ba courageuse bandeko ya basi mingi bayebi koluka azoluka mbongo tango azoluka mbongo amona na mbongo ebibina ndio mwa ebibina posha na yikana na bwebinze mbona te mbongo mosolo ndeko oya mwasi benga po ebisa ke maman Eliane tu biso to mamba kwa ba payason ya mwasi ya ndeko na biso
ndeko na biso tellement aza mosi ya koluka, tellement aza apporter mingi to boyite na kati ya vie ya ndeko na biso ya mobali. En tout cas asali ye nde babaki asali ye. Mais na kosala ye wana maman Eliane tokoma kwa bapaya na ye. Ekomaka soki ngai te angaki ayebana te, soki ngai te boyete, soki nga nasaki boyete, soki nga nasaki boyete. Yo na ye kopesa conseil na bandeko basi boyebi ke toza na kati ya mission Papa No pour le mariage. Conseil nanga pona omela tende na abona obima. Conseil nanga eza boye na obima ndenge naza na oke matanga. Conseil nanga eza boye ba mama. Boyebi mibali mingi babombaka makambo na motema. Mobali soko aza na position de faiblesse eke azuyo oyo oza bien koleka ito oza na ba moyen koleka na ba position de faiblesse. Mobali azaka na komikitisa soki ane lo côté akobanda komikitisa epa yo mwasi parce que yo ndo oza nango komona mobali aza komikitisa. Soki mobali aza komikitisa epa na yo eke yo oza kovanda na ye bien ozo lakisa teke yo sanga yo oza lo côté bokovanda ka bien. Mais mabe moko ezalaka ke soki ndeko oyo yo oza nango ozo lakisa ke senga ngane na nango oyo boezanga ndengo ndeko mosana ke yo oza lo côté soki ngai yo te moyen te moi mosa benga bisinga mameli biso to saka bona semeki na biso wana. Semeki so bandi ko popola biso, semeki so ka bandi ko finga biso, mama nito. Mais laisse tomber. Tika na biso, semeki so bandi ko finga biso. Tika mama. Mama Eliane tu na biso mwasi ya ndeko na biso ndenga nyoko la biso mama Eliane to ko boya. Oko boya bi oko boya. Yango wana na yeko pesa bino bandeko na nga conseil na yebike bino bolinga conseil te na yebi bokolobaki yo kotela ka mibali na kotela mibali te na bakali kambo oyo eza ya solo. Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bozo mona bandeko na nga o bazana bizaleli oyo soki to tali bien na poto basi bele bakala boso na respect mibali te to linga te bandeko na nga boyebi basi mingi bazapenda na respect mibali te. Voilà pourquoi mibali ekufaka pamba voilà pourquoi mibali emo bandeko na pamba parce que mibali bakapenda la place na bango te to tikela mibali pantalon te lokola to koma na poto moi c'est ponga na bona lati pantalon na utaki matanga ko assister pour moi de mon cœur maman Eugénie Mongai na utaki ko assister maman Eugénie Mongai na après-midi ya lelo na matanga. Skondi naza boye nazo bima so na na matanga epa ya mama Rosa Kiangata yepe azaka na matanga na ye aopanzango lelo. Donc ngana ke so na matanga bo mwenga biti tout en noir comme ça mais avec des pantalons parce qu'il fait très froid. Na pantalon do na kende wapi matanga. Mais nabaki avana kende to solo na bino po ba coup de fil ele kina sepela rapporto na seke émission mona bandeko bazo benga mama nitwe votre deuxième maman. Na ye côté abino kaka respect na compréhension ba mama tozala na respect tozala na botosi biso to aba bantu na yebite soki eza na bande komo bavanda penza mama azolo ba ke finga ka mobali to papa bi finga to pe beta mobali mibali mi ba sufra muke simba poignet kende muke bima na ndako nanga kende muke eza bien te bandeko soko moni ko bali mobali ko azana ba moyen mingi te olio finga ka yelo ko sala otiki ye ozu mobali azana ba moyen belé pour que okoka ko respecter ye ce qui peut être yo zo mona ke respect no pas mobali il faut mobali azana mbongo ko lekayo il faut mobali azana salaire ko lekayo oyo yo zana salaire amuke tika ye boaki saye zosko mobali o aleki na salaire pour ça nini obana ko respecter ye e ko zala malamu ndeko mosa na lobi mama Eliane biso to koma na soki to kutani ata bokutani na matanga ata bokutani na fête ata bokutani wapi donc amela radio na seconde soko vanika na mela radio il faut y ba vie na mobimba na seconde soko tana amela radio il faut y ba vie à famille na mobimba na seconde soko tana amela radio il faut y ba vie ya faut y ba vie ya famille ya mobali nyonso tout mais kana koteya na ba mama oyo ba mama moi c'est pas bonga na koloba loba mingi te moi ça bonga kaza na moi charisme moi ça bonga azala donc na ebitene na ko expliquer bino yo moto soki bato bazo biso ko lobaka mingi il faut le changer changer loba lokona loba mingi boye milieu on a komina loba mingi te po bato ba monanga naza ya kokita ezaka ndenge wana respect ce que moni ko beta mobile no mbata beta na chambre parce que ba mire kaka mutesali nini e moni bato libanda ba moni te metango ko tatola ba mbata na miso ya bato yebaki bato musana bango sa nini koloba eza malamu te
mwasi oyo afingaka mobali na miso ya bato eza malamu te. Yango wana bomonaka ke mwasi aza na mobali basi ebele baza épanoui te. Mwasi aza na mobali tellement alakisa mobali bizaleli ya mabe ale mobali asala nini alemba. Mabala mosusu eza na poto contrat tosi tobalana na mairie tosi tobota bana nasala ndenge nini navanda kaka. Problème oyo eza na mboka poto yango wana kokuta vraiment ba mabala ya vrai ezali mais eza penza ebele te. En plus bato basaka makambo bo mona moto penza atutaka to abi bani na mameli ya neto semiki na biso bandi ko nga asambelaka na mwasa mabondeli na mwasa losambo mais mwasa losambo lokuta na munoko lobinga ye mwasa losambo impolitesse na munoko lobinga ye malobi aza mwasi ya losambo wana ka se wana mutu abengi o ndeko benga po epsanga ndenge ni mwasa ndeko na bango anyokola ka bango. Tant que deuxième maman la reine mère autrement dit qui meki en kaka ya on a coupé sa conseil na bande konyo surtout soko bali mobali biso ba bantu to bala na famille. Ce qu'on respecte mobali na yote, respecter ta bande konaye, respecter ba boti na ye, respecter ba ninga respecter na ba camarade ya mobali na yo et kozala malam. Opesa bango respect. Ce qu'on nous a très impoli, l'impolitesse c'est plus fort que toi. Yo c'est l'impolitesse kapa mobali no me batu mususu, pesa bango respect. Ba maman obozo talangai. Ba maman respect sila pona nini parce que maman ebiki na fin du mois na na fiche de paye. Comme na sala na fiche de paie na ngata mobali azate na kena mobali wapi emene akwa mambo pa yemba mwasi ata aza na mbongo kasi soki aza na mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo namoni lelo yo ke bolingo basombaka te nakolela ndenge nini ye mbongo yango nde kangaka mobali te mobali akoza lelo azangi boza makambo ozosala ya mabe mukola koza tanga okende yo bandi otala kama beke mobali na bokolie mobali na salela eboy mobali na sombela voiture mobali na sombela lopango mobali na pesa nyonso mobali na sombela ba weston ni babe ani weston mobali na sala mibali baza ba ingrat afutinga na monnaie de singe lelo atikinga akei te tala rétroviseur atika ke ipona nini il faut ko tala bizaleli mutu na mutu nzamba sala na ndenge na ye ana bato babomba makambo na motema ya pe na bato babomba kate osali kambo hakipe na ete atiki po mutu atiko akende nazo ba bien mabala poto po mobala tika yo bongo akende seke abomba mela habite na kwa kosala AVC boye bake mboka oyo batu musu basala ba AVC likoya bizele ya mibali na bango batu musu basala ba AVC likoya bizele ya basi na bango eza na ba AVC pe ekipara pe acheter il suffit ka mutu aza malamu te na kati na ye mutu musu atala habite atanda kwa ngo tondi eza munene bo château de Versailles ata pe banka ngo eza mbongo boye mais kati na nga na kimia te na kei asali bible lobi malamu ndako oyo ezangi caviar meza na kimia ke ndako oyo ezana nyonso diamant or argent malikite saumon viande etc mais ezanga kimia mutu surtout na mokili alingaka azala na kimia nena msemno ke na tamingi te na osani na oke na matanga on a obima na kene matanga moi muke on azeki na ngoto partager na bino lelo yango wana ya ki moi muke oyo na yebisa ka bino toujours que émission et botara émission ngaso na sali émission okomona mutu musala bi mameli ani to moni émission no salaki ngape nazaka moni nde na sala ki bino émission mukolana mobali oyo akangela mwasi kana na motema mais eza na mwasi moko pa benga kingai abi mameli ani likambo lobi ngai ekomelanga mobali akangelanga kanda na motema kaka pona butu moko boye to swana ki baswana ki na butu mwasi alobi te pona ko sa mobali nanga motema pasi azui telefone abengi ex na ye na ba 3h du matin tango abengi ex na ba 3h du matin mobali ayoki ndo sona ex kanda ya mobali utaka place wana kanda ya mobali bala bia tiens ndo yo munga na mutu te
yo munga naza ligorodo to yo moninga naza mpuku to na mpese do na mobali te ba katanga ngenga te ndenge nini nga na yo to swani kaka pona ko swana ya pamba o tombola telefone na yo o benga ex na yo alobeki nanga pourquoi na psebino ki mobali pardonnaka infidélité ya mwasi ti yé pona mobali na moni ki donc mobali abi donc yo o trompa kanga ti ozo téléphone ngana tuni o saki bon poani o te nanga na peseka zuwa alinga ki apesa zuwa sko zuwa na pe etourner en vinaigre pour mobali ya silika ya ko silika ya ko bengisa na ba famille ba vanda basa nini ba solola yango na baka toujours na se ya kanda koluka wa agirti soko ozana kanda koluka to sali likambo ko monte na lobai na ka biloba ba po kanda sala kinga te mutu foza na maîtrise mutu fo ba ko se contrôler il faut me contrôler kande contrôler te yo ndesa nini au contrôler kanda. En tout cas na komo bima pona lelo na sikiwana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube chanel bana bisous. Bye bye.